Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Mutualité Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, Ofleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi palandi radio lisanga totondi bino susu potondi mingi pona fidélité na bino na programme radio lisanga. Pourquoi ya mokolo malelo? Pourquoi mokolo mwa mardi 12 février 2013, toyeso kutana bino na ndenge ya bomesano na radio lisanga potoka pa na bino ngongo ya motuya oyo esalaka ete toyeba esika nini to telemeli na bomoi bwa biso. Soki toyebi yango te nde tokotambola lokola bato tokanisi nzoka toi bawa baye bakoka mikolo yo likambo na cheval oyo etekami na ba supermarché awa na pays bo babi ete utaki na Europe de l'Est oyo esengeleki nde ezala bangombe kasi bimi cheval eke sa makelele bakolobela yango na ngombe na cheval. Soki babomi bango po yo moto olia bomoi ya ngombe na ya cheval ezalebe bomoi moko wana nde esengeleki to sosola na yango po toyebe ete hypocrisie oyo ezali na mokili komema bato na bozipizipi bosolo oyo eza kolinga kobima po yebama ezali ete toyina ntina te ya koboma babomoi misusu eyi na makila totangisa yango pona bomoi bwa biso. Balandi radio lisango boko keza bino yesu kitenge nde tokosala beboye te na ngonga ya 20h po tokaba na bino tango ya motuya na kati ya studio pe toali na KN Boebi, le dernier escapé, Emmanuel, le dernier escapé du système, ye pe azali na biso awa ye lokola système ya mabe ekokaki kokanga ye te po esukisa ye nde azali rescapé ya système kaka te kasi le dernier rescapé ya système. Nde na tango oyo tokanisi pe ba système nyonso ya mabe na mokili ekosala ete bato banyokwama po mingi bakokoka esusu kobima na minyoko wana te. Tokanisi baebanso bakokweya na oppression ya bapouvoir ya mabe lokola na mboka République démocratique du Congo pe baebanso baza ba victime ya ba crime de guerre kuna na République démocratique du Congo mingi na Est. Tokanisi bango baebanso baina boloko na mpamba bakangi bango na tina na politique po ete ba pouvoir ezangi tolérance bazali komibanga bango moko baza ba incompétent nde
bako intimide bato lolenge wana tolobeli boyi po ete toyeba esengeli kosala attention na basituation wana nyonso ezali te po biso tokotambola boye tokangemi te babomi biso te to ya biso ya pembeni ya famille to moninga te nde tokanisi ete esika nyonso ezali bongo to toboya kolobela po ekpeyeli biso te po mokolo oyo mpe ekoya kokpeyela biso soki mpe bato baboyi kolobela moto akolobela moninga akozala kaka te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Bandeko ba bolingo boyebi na malamu bino nyonso likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso. Abandeko na biso basili kokufa liwa somo na Kivu na Bunia Mbandaka Kongo diangasa ni binote mwana mboka la muka banguna bakoteli biso batangisi makila na kati ya lupango basali soni na bana geto sikunu balingi kokendo soko na maboko ifuku mitano sili kokende ifuku mitano balingi babomba yango ifuku mitano eko zala nayo mitano bandeko tusonse yano wakaka na wadada wanateswa juu ya vita wamelia mingi mpaka machozi zina wakauka watoto wanaibwa wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga huzuni sana wandugu wanachinjwa kama nyama usitie moyo Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu miaka 10 zimepita kazi yabo ni kucheza na wasinga wetu. Mandala la te, soki na kanisi bibembe na Congo na la kate maya miso zosila utanga te tolati pilitili wako lingisiza kobosa na te babombi elamba ya makila batangisa balati ya pembe po tokanisa baena bosembo lona bankana loyembo oyo yamba yango eza pololo na lila bawo na kuveli tata na kuveli mama na nsini maboko na mawabu tuna moi na kope palindalala ngayawa maya miso siliko kauka sola bibembe motu siliko lauka makaniseleki mpunge komi ya bobangi makile kotanga miso boine komuna mungonga mawa matoe boine koyoka bandeko boyoka. Sekisa biso balingi tengike apanza sango balingi beleka batelema yango wana bauti koboma bandeko na boma Chela Mwanda Matadi Inga Songololo Kiadi Banzangungu Lemba Kisantu Kasangulu Kinshasa Tusibatu Likolo ya mabele manga olingete na pema olingete na loba no kite kotundelanga bangwa yakanda yakanda mukuyana kongo litinga mibiso mikanu ya bawe biso topo sana te mukuyana kongo litinga mibiso mikanu ya bawe biso topo sana te Zomona likamba lingi
likambo baliniana balini bakabola mboka na biso mawa mifuku mitano bandeko bakufi eza ya pamba te kivu ekomokende wapi tokoya kosutuka kivu eza susu te kongo mobandeko totelemela likambo oyo bakufi ekokai kozala ngai toyo oyebango tozobosana ngo bana kongo toza banani tokotika te basakana na biso boye totelemela likambo wana telemana yango toza na bino balandi radio lisanga na nzela ya baonde to na nzela ya wewewe po baye balandaka biso na baposte na bango ya radio na FM na kati ngumba Amsterdam to na nzinga bango balandaka biso mpenza na ndenge pe longo bani epe na baposte na bango ya radio na mopepe boye tokanisi ya biso Joel na Amsterdam Shide longonia mpenza na fidelité na yo na radio lisanga yoza moko ya bayo to ebakete radio lisanga na FM ezali koyambama na baposte penza ya radio buna mopepe pe to bandi baibanso o bakolanda biso na nzela ya wewewe esika nyonso oyo bo joami ezala nengumba Amsterdam lokola SD Malaika son divers pe alandaka biso bebwe to baibanso baili banda yengumba Amsterdam to esika nyonso bo joami na Pays-Bas na Europe Afrique Amérique to ebiete bolandaka biso boye mokomso kutuna ba statistique to monaki te na Chine balandi radio lisanga to tondi bino botondi to zana bino na pokwa oyo ya lelo nde toko kabana bino lisolo yo na mokuse pe lokola misusu mikoya lisolo to kabana bino na bokuse oyo ezali po to salete makanisi mabiso ma telengana te kasi to eba mai makoleka na mokili oyo soki basusu ba koyokela ngo pe na ndenge ya bamboka na biso Afrika République démocratique du Congo boko sosola makambo mingi na kati ya lisolo ya mokuse oyo kaka toko bete ya bino sikoyo mingi to toloba biso banso tosili koyeba na ngongo tozali ete papa wa Roma ye asili ko annonce démission na ye mokolo mwa lobi nde alobaki ete ye akoli azali suna bokasi te ya kokamba Vatican to toloba ya kokamba Église catholique nde alobi banda mokolo ya le 28 février oyo ko kende na ye eko salema toko yebisa bino ete mbulu ya kokisi 85 ans nde sali ete ye a tika na ye bokonzi bokasi ya lisusu te ndenge boko asili kotalisa na lisolo alobaki lobi wana ezali aspect moko oyo tokotalisa bino na lisolo ya bokuse oyo toyebisaki bino mpe na mikolo mileki ete reine oyo ya mboka Pays-Bas ye mpe alobaki eza mpe kaka na kokolo ya koli akotika bokonzi na ye mpe mbulu oyo le 30 avril mwana na ye akokita na bokonzi oyo ezali mpona totalisa ndenge tobaki mpe na bokuse po basusu na bamboka Afrika bamonaka okoya soki atiki bokonzi po akoki te ezali humiliation bamona yango okoya soni to wana bamboka biso lokola mboka République démocratique du Congo toyebi ete bayeba kokamba yango bazali na bango incapable wana tosi tosola bino yango awa na molai na mokuse na mozindo toke loboko ya mwasi ya mobali tomati likolo tokiti te sikoyo pe moto moko te oyo ako luka a démontré biso le contraire po banda bajwaki ya bango ki bokonzi eloko oyo basili kosignifie pona peuple oyo esengeleki nano bagarantir ye eza na bapromese na bango nyonso basali tomoni ya malonga te na kati na yango
tokobanda mpe kosuka kaka na likambo na sécurité na este kuna oyo mokonzi na bango moko bango bakosoutenir ntina bafraude électorale alaka mpe kuna na este uta bakampagne oyo ya baélection ya 2006 te sikoyo ezali ebe bapartenaire na ye ya guerre oyo bayaka susu kosala zunguluke po bayaka lisusu kosalaka na ye lisusu baaccord na lolenge oyo akolekisa bato ntango mpona kobomisa peuple na mpamba soki botali bodio ezobima na mabele wana ekokendeke na bapoche na bango bokomituna soki ya solo mpende esengeleki peuple congolais akangaka maboko atalaka ebe kotala mayema koleka na mboka na ye po aluka komona soki ekosuka ndenge nini ye moko aboya kokota na kati na mabina oyo esengeleki ete ayeba lolenge kani ya komema yango mpe aluka kosala ete ye to abete mbonda mpona kobinisa bato na lolenge oyo ye akolingela wana totalisi bino boye mpona boyeba ete na ntango moto azali koumela na bokonzi ya mabe na bamboka na biso kuna oyo ezali na légitimité ya kokoka te ezali conteste na bandenge nyonso nde bokomona ezali kobenda bato bateleme na bandenge ebele mpona kobundisa kibokonzi yango obokoka ete na Afrique du Sud kuna balobi ete bakangi bato ebele koleka 10 oyo soi-disant batiaki mandoki babundeli po renverser pouvoir ya Kinshasa par la force. Bokoka so ete kuna na Angola bakangi lisusu ba ex-phase pamba te balobi soi-disant bazalaki komibongisa mpona koya korenverse pouvoir ya Kinshasa. Bokoka lisusu ete bakangi moko ya oyo alobaki ete ye nde mokonzi ya groupe oyo eutaki kosala masikoyo na Kivu Sud kuna Sud Kivu mpona kobundisa pouvoir ya Kinshasa pamba te ye alobaki ete légitimité nango ezali te mpona fraude électorale ete esengeli ye mokonzi na bango Kabila a déposé atika pouvoir oyo nyonso bokomona tokotalisa bino ezali na bafandisi bapouvoir na bango na ndenge elongobani kasi na ntango bamoni ete bazali limité na bakapasité physique oyo makasi epesaka moto na mikolo na mbula ekolemba bakotika kibokonzi wana po tolobi boye na topesa exemple ya Pays-Bas oyo pezaki likambo na libandeli ya mbula oyo mpe esalami ndenge wana ekpe kuna epai na papa nde totalisi bino lolenge kani na bamboka na biso instabilité soki ezalaka ezali bato bakofanda kibokonzi ebe mpona kibokonzi lokoso wana ya kibokonzi nde ekosala ete bato bakoya koluka kolongola bato ebe na makasi tokomikosa pe te na baélection oyo ya batricage ya bafraude toyebi ete bakabelisa lolenge mpe bazwaki pouvoir ezalaki ebe na mandoki yango wana matoi na bango emangongi ekoyoka ebe na mandoki tolobi likambo na Vatican na pamba te oyo eza sikoyo aspect ya mibale ndenge tolobaki na bino wana ezalaki aspect ya liboso ya bokasi na kibokonzi mpe kotika yango na bomoto mpona koboya bakontestation ya makasi na instabilité mpe kokosala ete systeme yango oyo ofandelaki ekbeya. Aspect ya mibale ezali nde aspect ya l'etat ya souveraineté ya indépendance ya mboka ya mabele ndenge nini
ezaleli. Tokokota na bozindo nango te po toyebisaki bino ete tokotalisa bino lisolo na bokuse po bino moko esika nyonso bozwami bosalela bongo na bino na situation na mboka République démocratique du Congo baimanso oyo bokoyokaka mikolo miso oyo mikoleka utambula oyo ebandi te sikoyo na ndenge makambo mazali kokende. To lobaki likambo na Vatican boyebi ete Vatican ezali mboka mobimba, balobaki ete Vatican ezali eta na kati ya eta, ezalaka likambo na mpamba te, ezali likambo na liseki te, ezali te mpo bakomona yango ete ezali lolenge moko boye na eta, kasi ezali mpenza mpo eza eta ya solo. Yango eza na kati na Italie, ezali na kati na Italie, bandingi yango na Rome kuna. Ezali penza eta indépendant. To babengi yango kutu eta ya moke mingi koleka na mokili oyo eza indépendant. Yango efandisami pe na mokonzi nango ya mboka nde ezali pape oyo tomonaka tolobaka ye nde azali chef d'état ya cité ya Vatican. Kuna ezali ya ba katolike. Nde to kotalisa bino ete yango salemaki pe na accord na traité mobimba oyo esalaki ete cité wana ya Vatican eta wana ebotama. Ezalaki na 1929. Yango ezali traité basalaki ya Lateran kuna na ezalaki na Pape Pius XI na Mussolini, bango nde basinyaki yango. Nde yango ye ko sala ete eteni wana oyo ya Italie ndenge tolobi ete Rome ezingi yango ezala état religieux indépendant souverain. Kasi cité wana ya Vatican ezali membre ya Union Européenne te, ezali nde kofanda na kati ya ba organisation internationale ebele. Depuis 1984 eza kutu na kati ya liste oyo ya UNESCO oyo basala mpona koprotege ba héritage mosusu oyo ya terre oyo bakomona ete babisika wana eza bisika oyo esengeli ezwa protection efanda lolengo ezaleli wana. Ezali na bato oyo bakofanda kuna na cité ya Vatican bazali environ 900, donc baza un peu plus ya 800. Ezali na baye basalaka pe kuna ba italien basalaka kuna, kasi bango nyonso bafandaka na kati ya cité wana te. Batu oyo bafandaka kuna na kati oyo bazali kuna pe eza mingi basali na église catholique, epe eza na garde mobimba oyo ezali uniquement mpona kosala sécurité ya pape kuna. Ndenge état souverain indépendant ezalaka, Vatican, cité wana ya Vatican ezalaka pe na nationalité na yango. Nationalité nango wana elobi boye ezali pe na passeport nango bapesaka oyo ya Vatican oyo esalaka ete bato bakoka pe kotambola na yango. Ezali pe kopesa
statut diplomatique pesi passeport wana pesa pe statut diplomatique na baye ba croyant oyo bako sala na ntina na Vatican. Bango bako voyager nango na passeport na bango na ya Vatican na ba mboka oyo nyonso endima église catholique na ndenge sengeli ba ndimbaka pe bato oyo ya Vatican oyo bazwi citoyenneté donc bazwi nationalité ya Vatican na passeport wana ba tambola nango na ba mboka na bango. Bato yango basimbaka na bango double nationalité po ba nationalité na bango oyo bazalaki nango liboso bazalaka nango mpe kaka. To komi wana boye po toyebisa bino boyebi l'État ndenge ezalaka wana esengeli ezala na mabele ezala na armée oyo eza mpe koprotege yango epe bango ndenge bazali wana bazali mpe na banque na bango bazali na pouvoir na bango mpe ya justice donc baza na tribunal oyo ekataka makambo na bala liboso baza mpe na cour na bango oyo ezalaka ya appel baza mpe na cour ya cassation likambo eza sikoyo kote sikoyo ya loi ezalaki ete loi italienne ndenge ezalaki wana droit italien ekokaki mpe kotala makambo kuna soki na mibeko oyo ya Vatican efandisaki yango te kasi uta le 1er janvier 2009 komi ndenge mosusu baloi italienne ekoki kondimama kuna na Vatican kaka soki ekoki kosalema kuna kaka soki basilaki kondima yango na cité ya Vatican. Tolobaki na bino mpe baza na banque na bango moko tozongeli wana supo toyesa bino te basalelaka mbongo ya euro kasi euro na bango babeta elongi na pape. Boyebi mpe na bamboka mosusu mpe tozali baeuro mpe tosalelaka babeta bilongi ya bakonzi oyo tozali awa lokola reine na biso mpe Hollande azalaka mpe elongi na ye mpe na baeuro ntango mwana mpe akokota bokomona bakobete mpe elongi na ye na mbongo wana lokola mpe ya bamboka mosusu basala mpe lokola baza mpe na media na bango ndenge kaka eta ezalaka. Soki tokanisi topusi makanisi mosika totali malamu tokomona ete lolenge oyo esalemi kuna na Vatican ezali makambo oyo ezali kosala ete basusu pe oyo bazali na ba confrérie na bango na religion na bango po totanga te ba siège lokola ba musulman kuna na Mecque po yango loko eza na kati ya état islamique esali état na kati ya état te basusu bazali pe na mposa ya kosala pe mwa kopi ata soki kozala conforme te mais copie plus ou moins conforme ya Vatican na ba croyance na bango oyo baza nango na ba mouvement na bango ya ba croyance na bango na ba groupe na bango na ndenge oyo bezaleli wana. Kasi tokomituna oyo esalemi awa na Europe te lelo oyo mokonzi azalaka ebe mondele eza likambo tokotala likambo na mposo te me tozotala likambo na réalité esalemi awa bapesi bango mabele awa po basala yango wana epe liboso mingi tobandaki komona babandaki kobimisa bato mingi mpe na Italie nde bazalaki mpe na kibokonzi mingi kuna kasi Église catholique mpanzani mokili mobimba na Afrika lelo bakolata yango kanisa mposo.
sikoyo ya papa pe akei po bakei koluka ti bazwaki na allemand nde batiaki sikoyo akoke toyebi te soki bakozwa sikoyo africain akoma wana kasi na ntango oyo basusu bakolinga basala kopi conforme ndenge wana Afrika bana oyo bango croyance batia soki wapi soki africain akondima kopesa ye mabele na lolenge wana eska kozala mpe na makasi ya koloba ete tolingi bakonzi na bino bakozala bazala mpe bato moindo nano soki te esengeli tososola pamba te biloko eyaka mingi soki totali likambo na Église catholique ezali eloko eakompanye mingi impérialisme esalemi na Europe awa toyebisa bino likambo na impérialisme na libande na mbulu oyo soki na bosani te ezalaki mpe kaka na ntina ya kotalisa bino lolenge kani bokonzi baluka kozwa yango na koluka kozwa mabele ya bato basusu kokomisa yango ya bango mpona baluka kokolisa bokonzi na bango bakozwa bato mingi bakosalela bango misala bakozwa esika ya kofanda bakozwa mpe bozwi oyo ekobima na mabele misusu wana ina makambo ebele oyo bango basepeleke nango Église catholique esalisaki mingi na likambo wana te lelo oyo kutu ezali kosalisa yango wana esengeleki tokanisa tososola toyeba soki penza toali bato oyo esengeli tomitia na ndenge esengeli tomitila wana po totala nano lolenge kani penza tokoki kotambola na mokili oyo tozali biso bato tozali na mikili ya mpoto na kotinda bino bokende isusu mokolo mwa dimanche oyo ekoya bokota na Église catholique so bokuta bato boni batondi bokende na bamisa ya mpokwa bokende kotala bato boni bakotonda kuna ezali be bamibange nde mingi bakokota kuna to bapaya mingi ba-africain oyo bazwi mingi pe badeception na binzambi nde balobi ete tika tozonga na biso kuno bango babenga yango maison mère tososola toyeba ete soki tolingi mpenza tozwa kimia totonga bolamu kimia bolamu bokasi mpona nkita na biso ekolo na biso esengeli totala na biso na miso to kreye nano force oyo ya biso moko eloko ekosala biso ete tokende liboso te ezali motema mabe oyo tozali na yango biso bato na Afrika biso bato moindo biso bakongole tolingi moninga adzwa te toza koprefere secours euta na mopaya po elakisa ete biso banso tokokaki te soki moto na kati na biso atelemi po aluka ete totelema tokoboya kozala nsima na ye po esala nini alakisa ete ye nde aleki biso kasi moto aleki moto azali te yango wana pe tokotikala ebe nsima na baye oyo bakouta libanda ntina na bango ezali liboso nanu baintere na bango na nsima pe lisusu baintere na bango na suka nde bakoya kotala baintere na bango lisusu oyo ayo ifo obotola yango pe lisusu me ekozalaka ebe boye
tososola. Ngizali, impérialisme américain, pas français, pas bangoum. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme. Moins depuis là qui le 4 janvier, Baïkobo Mango le 17 janvier. La patrie ou la mort. Maboko likolo, Bananius Africa, Totelma elongo. Imperialista futani yongo, Mabenius basala biso, babongisa yango. Na mabele ni au colonialiste, na mabele petit bourgeoisie. Bokonzi na baimboka, baloni pe basali boya totonga lingomba. Oye koko kisaba posa Japana Afrika topelisa mwinda. Molili zonga pa imperialist, ngungi zonga pa imperialist. Bolingo bonya pe musala ezonga na mabele ya bankaka. Esito ye bayo, atoye na kombo ya civilisation. Esito ye bayo, atoye na kombo ya explorateur. Esito ye bayo, atoye na kombo ya missionnaire. Esito ye bayo, atoye na kombo ya charité. Toboyi Africom, FMI Banque Mondiale basolo miyibi. Bilangeza ya biso nyongwa nini miyibi. Misu makasi mayele mabe. Boko samba atankale muyindo wa kolonga. Mukilimbanga taba tika bibanga banga lusako ndeko ela kanza kumba. Yonani oya kukata ndelu na lupangu. Ozozela penga na bete lango tolo. Nka alanga ekolo tingama kino kipwanza ya solo. Batele mispiso na nzela bango bapumbwe na sanza basali somo ya bakake kasibana bilaka balobye loko yite waya sito ye bayo atoye na kombo ya secession ya sito ye bayo atoye na kombo ya balkanisation ya sito ye bayo atoye na kombo ya fédéralisme ya sito ye bayo atoye na kombo ya tribalisme ya agression Congo, yo. Libye, Somalie, yo. Soudan, Côte d'Ivoire, yo. Mali, Likolo, na yo. Futa nyongo pona bomengo nyoso yiba. Futa nyongo pona batu nyoso yiba. Futa nyongo pona mutoke musala na biso. Futa nyongo pona bilombe nyoso boma. Nedanke mafe, Kwame Nkrumah, Lumumba, Unyobe, Sabukwe, Ofana, Ami Cabral, Mumie, Biko, Sekou Touré, Bonganda, Machwa, Sankara, Samora Machel, Fela Kuti, Cheikh Anta Diop. Mulele mai, mulele mai, mulele mai. Waya, esito ye bayo, atoye na kombo ya demokrasi. Waya, esito ye bayo, atoye na kombo ya Nations Unies. Waya, esito ye bayo, atoye na kombo ya dolarisation. Waya, esito ye bayo, atoye na kombo ya globalisation. Waya. Nous sommes habillés par nos différences, nos paysans. Il n'y a pas un seul film qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Le marché africain est le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Vivre libre et de vivre libre. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous récolte. Tanto que recuerda al mundo, hoy destruida, pero mañana reconstruida. Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Balandira radio lisanga ya solo mpenza oyo ezaki suka na loembo ya kitoko ya bandeko na biso ya lopango ya banka wana nde
beti susu eloko ya sika oyo mpenza ekotinda biso to mona ete ipe ana ntina ya kondima bango na kati ya masolo mpenza oyo ya kati. Bandeko balandi radio lisanga tokoyebisa bino mpo na réflexion mpo mingi bamitunaka na likambo ya koloba to koloba te mpo basusu bakanisaka soki moto afandi nie eza mpo azangi likambo koloba to aizoba kasi ezalaka makambo mosusu elobamaka te mpe na ntango mosusu mpe esengeleke mpe koloba te mpo ezalaka na ntango esengeli koloba na makambo mosusu mpe esengeli koloba. Kofanda mpe kimia ezali mpe mokano moto azwaka mpo bato mosusu bakanisaka kaka so moto asali eloko nde azwi mokano kasi koboya mpe kosala eloko ezali mpe kozwa mpe mokano. Yango omonaka ete balobaka boye oyo bakabolaki yango na biso na ndeko na biso Shadrach Mukalenga na nzela ya wewewe atiaki mpe malobo ya kitoko na Facebook na yo esalaki ete bato mingi mpe bamona ete ya solo na ntina kofanda kimia ezali mpe bwanya na kati nango mpe na likambo ya koloba bilobaloba mabe nango ei monene na ntango moto tokoloba boye na ntango moto ayebi kobomba eloko na kati na ye te kasi azali ebe na mposa ya kolobaloba ezala malamu to mabe azali kopesa azali kotalisa mpenza ete aza na bozangi na kati na ye na bodzindo na ye mpenza na bomoto ai na bozangi. Azali na bozangi ya sekele. Azali na makoki te ya bomba sekele ya fanda na bomoi bwaye na sekele po akokoka kobomba sekele te. Ndenge moto wana pe azali akokoka pe kokota na kati na sekele te. Na ntango oyo ye akopimisa sekele abomi sekele ezali lisusu te pona ye po aza makoki te ya kofanda na kati na sekele. Tokotalisa bino ete bilobaloba wana oyo ezalaka na moto ya ndenge wana ezali kolakisa bobangi ya mystère epai ya moto wana. Tango mosusu pe bobangi na Nzambe o kobanga na ndenge ya botosi te kasi kobanga vide nde kotia moto na bilobela ekotalisa pe lolenge moto ata na bomoto na ye moko eloko pe ezali te. Yango bokomona to otalisa bino na radio lisanga poka eloba susu soki bakoti masolo ya bozindo bazali na boyebi ya kobomba masolo yango. Tokomona bana mboka République démocratique du Congo mingi awa na diaspora moto nyonso akomi membre ya gouvernement populaire, moto nyonso akomi membre ya parlement populaire, moto nyonso akomi fonctionnaire ya bureaucratie populaire oyo tozwa canal ya l'état populaire
internet, YouTube, Facebook, ba chaîne na biso yango wana bilobela nde ezali ko bebisa ba stratégie misusu mingi bato ba kozala nango pona ko sala etumba toebete nyonso esalemaka na bilobela te epe makelele etongaka na yango soki moke te. Kelele te, kelele, kelele. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bango wana bazoya. Abomba mbongo nasi alibanga ebembe. Bayebisa ke kubotela ebele. Atankale abolungwa lokola ngansi. Kalate akokangisa oya ye mike mike. Ndobo na mai pe ezali koningana. Bakulutu bapesa ekombo wangwalima. Baye balande buda walas na bamolona. Yeba yepono yeba nani asumba na nganda. Nka, nazali kolonawa. Nka, yaya kwa nkolo menga mantotela mukolo na kukita Kinshasa nzela nangana kamba na uchiko sisa likambo mukile tinda balekela bayuma kasi bankaba timba todia bikedi tuteta pe bandika pepo na mikili pona tokola na kimia. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Ikwela ya banka elamba ya koko na nzoto kombo peloko ta mwana kaka ya bonkoko bakatanga banzoloko na lenda mana nyoso na buka minyolo na nzoto pena bongo mayele sala kambongo kasimbongo mayele te mwana nkazilia na kuzu makelele te muzunga landa makelele ya likelele kasi abosa na ya nyoka pembeni na ye. Nka azali kolonawa. Nka yaya kwa nkolo menga mantotela mokolo na kokita Kinshasa nzela nangana nkamba oyindisa mapata suka nango kakambula mapende soki botanga kibilanga mbota eya biso mobembo yango pona koluka oya biso bilanga sitoloni mbuma. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kaka oyo kilikambo yango okangiti na makambo na uti koloba ete ososoli penza makambo na uti koloba o ezali mokombo so mokongo pembe yaya kwa nkolo tozali banka nazali kolona awa soki boyebaka ntina nango te ka engolakisa na zali kolona awa lopango ya bakoko bana bakongo bana baluba bana bangala bana banande na bana basonge o ezali lopango ya banka moko te akokabula biso soki okanisa ekato osalaka mindule moto ezali ngomba monene landango topesi mbote na baleki mujaka nkoi nkozi lendo chimauzu mangenge kapa manikongo ngaimoko buza wa buza. Bouza Wabouza, vraiment très chers auditeurs, amis la radio Lisanga, ici encore Bino Bissogno Sombote, Bissika Oyo Tozaleli. Vraiment c'est avec un grand plaisir encore que les dernières SAP du système se retrouvent devant le micro. Il y a Radio Lisanga bien sûr, Ezalinda Kunabiso, hein? Donc Tozala toujours Hermo Toho Kendeme Tozonga toujours avec un grand plaisir que na Télémélé Soussou Liboso et à micro, il y a Radio Lisanga qui est bien sûr faite et soutenue par la Fondation Lisanga au Yezali point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Je crois qu'il y avait Nakende, Mikolo et les Kakiming vraiment, Natike Loromoro, Tolobi, qui est tous un système, il y a Kake à Moi, donc Moulezate, Likolo Pays Indité, mais Kake et Betaki. Il y a Solonde, ma solo vraiment, Ezalaki, Ezali Pe Belé.
oyo toko solo là, mais je crois que pona temps ils a tellement jaloux ce soir, alors et permettre tout solo là, mais je crois que Nzambe oyo mozalicia opesa biso encore makasi pepe ma, je crois que Mikolo ezali koya vraiment toko sala ba programme toko solo là vraiment à cœur ouvert, parce que comme vraiment nangonga auto solo là à cœur ouvert, donc yango na sepela mingi nelo papa yeso alobaki awa quelque part alobi ke soki ofandaka kimia to lobaka te bato mosusu bakomona ondire ezali nde zoba to ozangi eloko koloba, mais eza baministère oyo tobombaka mpe na kati mpona kotia makelele mingi. Tomoni makelele yango balobi ke bamemaka bato ya makelele na bokila te, sino banyama to bambisi bakoya kokima. Mais papa yesu na nga napesa yo liloba moko moke avant na continuer eloko na nga napesa lelo. Boni sango ya papa na biso Ngbanda nazoyo kaka na masolo pona kota ki vraiment na bozindo te, me balobi ke ateki biso a trahir biso, mais yo étant expert na nga ki opesa biso moi éclaircissement ya moke kaka sur likambo ya papa Ngbanda. Mais wana il fallait d'abord olobana no sur quel likambo poso basango na ye basango ninga na yebika ke akota na samai na ba onde akoti na se amai, mais asumbi na se amai nye yango ebimi libanda. Alors bato bamoni yango babime muto akotaki na mai bakomo landa siko trace ya nini wana. Bon pona toza la clair balobi ke a décevoir peuple, a trahir ya akotaki liko na se amai, nzoka na se amai yo akotaki ezalaki pona ko tromper vigilance ya peuple congolais, mais na bozindo na bokati azali nde mutu oyo asalaka na bato mosusu na ebite soki ozali na moi idée to ozana moi eloko ya koloba na ebite soko yokaki yango pe. Bon na yokaki yango bato balobeli yango mingi, bon baza kolobela yango mingi, mais soki zana likamoko ya kolobela wana parce que ezo bima siko lokola eza service ya renseignement nde mutu ezo fonctionner à partir na ye. Ben omoni na ota koloba mutu nyonso azomona lokwa membre ya gouvernement populaire, membre ya parlement populaire, donc fonctionnaire ya bureaucratie populaire, justice populaire na renseignement populaire, hein, ozomona ke mutu azoloba nyonso azomipesa droit na obligation ya kosala na koloba makambo okuta mosusu mpe etalaki ete oyo esengeleki ta mosusu bato ta mosusu baza ata membre ya économie populaire ya République démocratique du Congo, ya Congolais en diaspora, elingai ta mosusu osalisa biso mpo toza na bibundeli ya malonga. Mais ozomona sikoyo mutu penza oyo asa omwe baservice ya renseignement oyo penza ya solo, même ye moko mutu otangi nkombo ntango abandeki kosala service ya renseignement tobandeki koyoka ye te, azobima azoloba ke Laurent Désiré Kabila oyo azosala guerre awa ezali Rwanda nde mutu esoutenir ye eza kosalisa ye banini wana omoni nga naza mutu bainformation napesaka bainformation mpenza ya solo yango oyo napesi tobandeki koyoka yango te. Donc sikoyo omoni likambo ya makelele esengeli to mituna soki mpenza eza na ntina ya kosala bitumba ya lolenge wana. Ndo yango wana vraiment, mais tout le monde qui vraiment ba otobenga bango ba force ya résistance to ba combattant nazolanda kama masolango vraiment naza vraiment na kati ya ben yango te, parce que la politique déjà bon j'aime pas trop, ça m'intéresse pas trop, baza ba aventurier la plupart, mais namoni ba combattant to ba force ya résistance ba telemeli pena likambo wana balobi ke non à partir ya lelo Ngbanda to bengani yo zali na droit lisusu te ya kolobela kamakambo oyo zali lokuta tout ça. Alors quand vous avez appris ça à titre personnel, et ça la kionini papa yesu tant on apprendre oyo ye asalaki oyo ba combattant balobaki na ye oyo ba combattant balobi na ye ke azali lokuta kosi biso azali ko endormir peuple aye na ba meeting ba discours à lokuta, mais à vrai azali un agneau aussi, un loup vêtu en agneau. Bon, omoni makambo tolobaki yango même ye moko pe mutoza kolobela makambo alobaki yango ete to tika nanu bilamba na biso asalite to sukola yango na famille na sima to luka nanu to longola mopaya na pouvoir yende ne mieux to ana ye siko to kobunda. Mais eloko oyo ezokamwisa na biso bato kwa biso boy mingi o to mona ki ete zaki stratégie ya malamu, mais lelo to komona ye moko lisusu atelema atia susu monguna na ye lisusu
ndeko na moko congolais oyo bien que doute na nationalité na ezalité doute na origine na ezalité nde akomi cible na ye pour na sikoyo esala et alimenter nango pouvoir ya d'origine douteuse ya bato bazali na o bapaya bakosala guerre occupation kuna mboka République démocratique du Congo. Et bongo oya biso ceux qui si je me trompe pas Fumwentu oya pesa biso ba espoir oya tia biso na kati ya ba masolo depuis likambo ya papa Ngwanda Bimeli. Est-ce que solo linaye to apesa ki encore liloba moko papa Yesu? Bon enfin toalaka na logique moko ya kolobela mutute na tango azawana te. Bon nazane na contact te no moyen na loba exact parce que na yoki likambo ye alobite mais ya mususu ozolobela wana ye moko asaki ba apparition na ye asaki ba déclaration na ye ba yango siko ezopesa bato basa pe réaction nango. Ok. Nde toko luka vraiment toko kanga toko luka ndenge ni toko kanga ndeko na biso mfumu parce que maloba lobi la parole c'est un acte ezate ba peuple baza balandi ya job ate po pesa bango panga ya kozanga bilei ya kolia nango ya pesa ki maloba nde aya to luka ye pe toko kanga ye aya ko kisa maloba na ye nde toko yoka loyembo kitoko oyo ya Kasenya poto kabwana nango na pokwa ya lelo. Boyoma boyoma Kasenya Kasenya ouais sikiliza mtoto wa mama toye lisusu toleka ndawa ya sombe ndawa ya sombe sikiliza mtoto wa mama kichwa Kasenya sikiliza toleka kichwa Kasenya ndawa ya sombe wawina yo yo mwana boyoma sikiliza mama hakuna hatari sikiliza funga masikio sikiliza wa mama wamelia sikiliza funga masikio sikiliza wa fungua macho utaona